Babolingo boza na kati ya masolo ya Jonas na kati ya episode oyo ya masolo ya Jonas donc na osalango libanda. Alors toza toujours na dossier ya Karine Mokonzi et Myriam. Karine Mokonzi na Myriam baweli nini? Alors Myriam a uti ko sala audio, donc audio mo boy e uti ko zala publier ya Myriam na audio wana Myriam alobi ke Karine na fere yai autre chose que relation ya musicien na chronifuati. Alors tango na lobi autre chose wana bo comprendre déjà mbala moko yangonde je trouve que ekaboli fere gola na héritier Watanabe. Nazobeta mingi sete na image ya Dondi Angel. Est-ce que bako continuer toujours ko présenter neti mobali ya Karine Mokonzi ba audio yango na kochela bino awate parce que bolandi yango déjà par-ci par-là. Donc yango nde ekangi lelo le 27 mai 2019 na pokwa audio wana mutu ekangi confirmation wana ke fere gola na Karine Mokonzi moi point d'interrogation ezalaki. Alors Dondi Angel ye ba présenta biso comme mobali ya Karine Mokonzi. Dondi Angel azana ndaku wana ex-femme na ye avanda wana malgré bazali susu ensemble te nenge masolo betamaka Karine Mokonzi avanda kuna te parce que baboyaki ke donc akine govanda kuna comme Dondi Angel a se présenté nanu te. Alors héritier Watanabe na Karine Mokonzi normalement nenge toyebeli ezalaki relation professionnelle. Siko relation professionnelle est-ce que mutu akoki asilika? Bon, peut-être ezalaki kaka relation professionnelle te, peut-être akomaki pe likangu ya héritier Watanabe. Est-ce que bayoki la likangu zuwa? Wana nyonso ezali ba question oyo bokoki bo se poser. Nalandi Jael Show asali vidéo moko boye a éclaircir séparation ya Fabregas et Karine Mokonzi. Karine Mokonzi akeneki na concert alors que yena Fabregas courant ebanaki koleka bien te par rapport ya photo moko boye oyo a publiaka yena héritier Watanabe. Fabregas a sepelaka te, mais normalement il y avait pas grand chose entre Karine Mokonzi na Wata na tawana ba contrat ya publicité ou so pendenge nini, et il y avait rien. Karine Mokonzi ke boulot kaka netika boulot normal, mais akuta siko Fabregas na attitude mususu. Fabregas abenga Rafine Tumba la baronne. Alors wana c'était très important ko éclaircir yango. Donc ezalaki makambo ya donc nenge bakabwani na watate séparation ya Fabregas et Karine Mokonzi na séparation ya héritier Watanabe et Karine Mokonzi eza nenge moko te. Alors epa ya héritier affaire gola kuna soki akokende kuna bako suka ndenge nini avec ye Karine Mokonzi yango vraiment wana toyebi nanu te total makambo ndenge eza kokende. Siko image ya Dondi Angel, image ya Dondi Angel ekoza donc bako continuer ka kokosa biso. Est-ce que bakoloba ke mamimi alobi yango kaka pona kanda? Quand je dis mamimi, c'est-à-dire Myriam Mokonzi. Est-ce que bakoloba ke Myriam Mokonzi abimisi maloba wana na kanda? Donc eza ba parole moko penda oyo bon eza ko choquer Karine Mokonzi aza journaliste normalement, musala ya journaliste akoki azala na mobali ya musicien, mais akoki abima na image moko boete ke ye donc eza kaka koloba te, ye eza kaka kosala promotion te, donc ezali pe koluka ko se positionner na ba musicien. Alors na musicien moko ya sepeli ou bien na ba musicien donc voilà quoi. Et puis si image moko ya salité pour na ba chronifuati. Alors je ne confirme pas que za bongo ekokeza la maloba ya kanda, mais maloba ya kanda ngo ko créer pena histoire compliquée bongo. Alors Fabregas na Karine Mokonzi ce n'était pas comme ça, mais siko Dondi Angel est-ce que bako continuer ko présenter ye kaka nenge baza ko présenter parce que aza mobali quand même. Et donc soki Karine Mokonzi aza mwasi na ye ou bien ye aza kolanda Karine Mokonzi kaka parce que
Karine Mokonzi akokia rendre célèbre comme il est pas un musicien, quel que soit le prix. Donc le système andata sango vraiment en tout cas pour la jeune netiye eza malamu mingi te, c'est mieux abendana et ozala pasi et ozala souci, mais et opesa moi paix soka linga continuer na ye a continuer. Mais en tout cas nazana ba précision te soki azalaka réellement mobile ya Karine Mokonzi ou pas, au cas où azalaka c'est le moment ya kobendana so olimbisi na yo yepe olimbisi na yo ye, ce n'est pas grave. Mais c'était important quand même na beta lisolo oyo parce que yangonde eza kobetama lelo yo le 27 mai 2019 partout na ba chaîne YouTube na boika kande ko tchela bino extrait quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a encore oyo na lobeli yango na nouté, donc na talaba note na ngai intérêt ya Myriam ko supporter ba chronifuati eza nini. Donc intérêt ya Myriam donc kokabwana raison ya Myriam kokabwana na niope c'est quoi au juste, raison ya Myriam kokabwana na Karine Mokonzi c'est quoi au juste, wana pe toyebite wana pe toyebi penate o bazoloba kotonga tout ça, donc eza pena suffisante. Mais sikoyo intérêt ya Myriam ko supporter ba chronifuati atindela Jael Show $800 pour abanda commerce. Eza peut-être geste oyo kokyo sala na mutu oyo sepeli na ye, c'est tout à fait normal. Mais 800 eza quand même belé ye Myriam ngo alobi asala kate na ba audio, mais sikoyo azwaka mbongo wapi? Bon en tout cas azana ba mbongo na ye asepela ya supporter batu moko boye. Donc tout monde ka ba mécène mingi baza mibali mwa basi moko pe bazali. Donc ezala ngo problème penate. Mais siko motivation na ye po asala ngo kaka na Jael Shote azwaka bango neti bana na ye. Alors afutela Karine Mokonzi bana misala afutaka bango des histoires comme ça. Yesiko azwaka nini na retour parce que eza flou, eza très flou. Et soko landi vidéo ya Jael Show bien okomona ke bazana makambo ebele oyo bazako bimisa te. Mais lekechu yazalaki dessus na comportement ya Myriam. Donc lekechu yazalaki pena clair azalaki dessus na comportement na ye esprit ya kokabola. Jael Show alobi peke ye na wata, donc en tout cas ye azana raison te akabwana na wata. À part ça alobi pe lisusu ke azako koche na Myriam azako koche pe na Karine Mokonzi. Alors pourquoi azako parvenir ko calmer situation te na la part que vous comprenez pourquoi azako parvenir ko calmer situation te. Donc place wana vraiment nazako mona yango très flou. Azako solola na bango nyoso bazo solola nini, donc balingi ba accomplir nini au juste nyoso wana bonga ezolekelanga. Mais situation oyo façon ndenge ezokende ezako kende na direction moko boye ya salité trop, ezokende na direction ya salité trop. Karine Mokonzi réputation ezalaka déjà mabe, mais ezako kende siko vraiment na kobeba pena trop. Alors est-ce que Ferregola ko confirmer ye soki akomi likangu na ye officiel na kini kuna, donc akokaki makambute. Bon pas ki akokaki makambute, mais ezalaki relation ya chronifuati na Nduleman na poto, relation comme un peu modifiée. Donc na yoka déjà lisolo oyo na ba journaliste internet kaka tango ba rumeur bandaki ke wata na Karine babebani. Mais Jael Show nde mutupena Jael Show te Myriam nde ayeko confirmer que en tout cas il y a eu autre chose que relation à musicien na chronifuati. Donc entre Ferregola na Karine Mokonzi todo continuer ko observer mambo tolingi esila Karine Mokonzi, c'est le moment. Est-ce que Ferregola va confirmer? Est-ce que Dondi Angela va toujours wana? Est-ce que va se réconcilier na Ferregola? Et là, on a remarqué Myriam, donc à Zanet moi ko, donc nettement donc côté nettement soigné quoi avec Wata. Peut-être Wata zana mabete parce que Jael Chopé
abimisi penza mabe ya wata te alobi babolamu ya wata ninga kenda kobimisa Karine mokonzi na ba prison nyonso wana c'est bien ye aza na raison ya kokabwana na wata te tout ça ça va mais sikoyo problème toza nango ezali Myriam donc eza très flou ko supporter équipe nationale akoki asala ngo neti mécène côté à wata aza vraiment donc nettement ko poata penate Jaël Chopé alobi donc wata yena ye bazana raison ya kokabwana te akoki même à travailler pour naye tout ça donc nyonso wana ce n'est pas grave soki wata aza bon pourquoi yena Karine bakabwani est-ce que Karine azalaki likango ya wata est-ce que bayokelaka likangu zuwa soki azalaki likangu ya wata nyonso wana ezali ba question oyo bokoki bo se poser yango nde naza kosukisa nango mpe donc système à part que nalingi bino trop désolé mpona makelele tala kaka donc inconvénient ya kozala libanda yango wana mais quand même boza komona ke nazala nanga vraiment géant quoi veut dire vraiment donc 2 mètres quoi